Bienvenue de retour na première dame look. Vraiment déjà pour continuer en automne, il y a un changement de fréquence ya boyekomi ko salama na koloba mingi te bino mobota la vidéo et parler de soi-même. Vraiment la vidéo oyo na couvrir mingi aspect à lisu pe na lakisi comment est-ce que okoki ko glow, comment est-ce que kongenga, comment est-ce que kozala kongenga tande na ongenga vraiment na toujours na système ya ko sala ba highlighting. Voilà, dans la vidéo oyo ko pesa ba idée belé ce qui est fait dans la vidéo ko bossa na te ko partager en parce que partager ça que vous aider que baninga msuba quoi prendre toi yo apprendre gratuitement, partager ba camarade na pe ba koka quoi apprendre. Alors sans plus tarder na vidéo oyo ya lelo na sina appliquer qui fond tananga na bongisa qui peut déjà maquiller nanga juste pour gagner temps ce que ebindenge na sala ngo to kokoluka ba vidéo et koya mais là on va parler seulement pour moi pour ça la lisu na lèvre ou na pandi nango awa ezali MAC kombo nango eza Favor donc voilà eza mat nazo tia yango vraiment likolo ya lisu nanga mais juste quand net na ligne tout droit na obenda ngo boy na disperser yango vraiment bien na pince na brosse nanga vraiment na opanza ngo bien parce que yango des couleur moko frappant na lisu avant ba couleur mosusu et à kokota justement na bongisi pour na ko créer différence na tang ba couleur mosusu ekota deuxième couleur o ezaki côté 135 yango nde na ya ochango justement likolo wana ya lisu likolo pour séparer couleur on a tia ki liboso na justement likolo mboma lisu nanga pour couleur mosusu ekota wana voilà na sali bongo pour na ko créer couleur de transition pour na ko créer différence pour ba couleur mibale wana et transitionner bien maman Sophie so de ma vie na kati ya Suisse Genève na kansaki vidéo oizo plaire yo voilà na ekotia noir bomoni na osala ngona malembe nyonso avec précision bomoni lisu na biso ndenge ekotaka boye so fini lisu mais nazo sala ngo siko justement ka kolanda ligne wana naturel ke so otomboli misu côté lisu na edindaka pour na ko créer voilà pour na ko créer effet moko ya bien pour na ko créer vraiment moi noir moko deep na ndenge ba benga ngo komeka ko sala ngona système ya smoky po ebimisa pe lisu na yo vraiment ezala frappant. Voilà, j'espère que vous allez comprendre, j'espère que ma technique oyo ezaka ka faut que landela malem pour nous comprendre yango vraiment bien. En tout cas na kanisa que maman Pauline Solange Mutombo star ya sa majesté ozo comprendre na sur que vidéo oyo sala yo bien juste ono ko panza ko tika bongo tisnote ko sala mabe couleur oyo comme nango Stay Perfect numéro 7 eza champagne mais ce que vous avez na couleur on a laxaté ce que vous avez même na couleur ils similaire na oyo vraiment ko sala na maquillage na opé bien même ceux qui vous avez na combo o nga na za na ngote c'est pas toujours un problème que ko luka nuance tout voilà na tiango tina katikati ya lisu côté vraiment na coin ya lisu wana na bimisi yango bien autant na yo tia ba maquillage mosusu c'est ça là moi bien mo boy na coin ya lisu wana voilà nazo bongisa voilà pour soin les aki ya propre eza brosse mo na salela te pour couleur oyo sur salela on a ba brosse mosusu salela et puis marata après na ko zwa lingette nanga na pangusi ba oyo koyara na se Béatrice Vangu na maminze bana kansaki bokoma déjà ba star ya ba papa voilà mascara nanga na tie yango ya noir parce que nazaki ko appliquer ba fossile nanga na appliquer yango na caméra te parce que je voulais juste gagner le temps après wana na ko salela black opal oyo concealer na bango ya flawless juste pour nous contourner pour nous bino mo boyebi ka contour on a expliqué yango plus trop voilà na bando contourner awa na ko salela pe la LA girl juste pour na ko highlight vraiment botala ndenge na sala ka ba highlighting nangai ya siara na kansaki kuma déjà star ya papa
Jemima Siabuna kansaki yo pe déjà maquillage na we bandi kofanda Cornelia Kabamba yo na kati ya Bruxelles. J'espère que ozomema batu nyonso to vraiment likolo. Voilà on a kosalela yango na laksaki bino eza black opal soki vraiment yo kosepela kosala ba contour ba highlight malamu eza que il faut koyeba kosala koyeba ko mélanger yango nga na mélange kango vraiment na éponge nanga parce que pour fanda bien un sœur nanga Solange pour yo est-ce qu'on mélange bien vraiment beau mélanger yango bien parce que molinga Christelle a ça comprenant na makambo yo. J'espère que batu nyonso tout bazo comprendre que soko mélanger bien te soko mélanger yango bien te flash ya caméra soki beti photo na yo ko ma bien te pour na maquillage mi fanda bien il faut ba mélange na yo vraiment ezala bien mélanger bien autant au bima boy vraiment pas moi et longue à fait bon mon na sali boy na mélanger non bien te yo pour comprendre mais tala scoto mélangeant au bien même na misapi so monique brosse bien nini wana ezo simbate et mon misapi tout ça la bon et ça la ka vraiment bien on a na moneki na comme quoi achever ndenge vraiment na lingaki fanda vraiment maquillage on a za ko sala parce que ça qui maquillage pendant la journée na linga pe ko zwa mikomizo mutu makasi te kotia ba banani ebelete yango na sukisa ki on kaka justement boy poudre nanga na kosalela highlighting nanga lelo eza ya black opal na tia ka juste moki na se ya misu pona kolongola ba noir wana eza na sa misu justement pona ko mema lumière na katikati ya elongi. Voilà la mignonne Kassayan, je crois que vous comprendre vraiment, je crois que vidéo où ils ont ça là ou bien vidéo ils ont ça là bien vraiment on adore Kas Matadi bon moni lo kona ça qui bino ya kongingi sa ilongi mususu pe yango yo oyo na somba kyango na L'Oréal Paris yango nde na kosalela yango lelo. Voilà eza boye batu musu balobaki onga naza na facilité ya osomba ya MAC tema batekaka ba highlighting vraiment partout botala ndenge sikoyo kosala nga changement botala vraiment ndenge ni ko bandongingisanga noela bokasa. J'espère que vous comprendre, j'espère que vidéo ezo sala bien vraiment na Yvette Dianza botala highlighting ndenge zongingisanga et justement ko vous sentez que eza ya moi parce que linko nginga makasi te poto ki fetité. Voilà na ekosalela far nanga ajout tatunenga est-ce que soko sali highlighting oko kosalela sous far ajout mais vous oui oko kosala far ajout parce que yango ekota na oka na se wana soko ebi style nanga na lingate far ajout soko tie enginga ke pesa bonjour na bat nyonso yango na yaka obomba ngo na yaka obomba ba biloko wana nyonso na poudre nanga ya 1W45 yango mteyaka kopesa nga vraiment yaka kotindika lokito na kati elongi yaka kokanga masolo. Voilà alors na ekosalela 1W45 eza concealer ya MAC yango na ekosalela yango pona kopesa siko high definition moko haute définition entre makiki nanga na ba maquillage nanga ndenge na salaki pour vraiment ezala soin de bomona vraiment ba makiki batu musu bazo sala asali yango bien yango je basala ka il faut kotiaka concealer na se ya misu pona ko couvrir pona ko ngengisa pona ko définir vraiment makiki no emona na kibakati yango na ba angelu wana yo kubongisa ngonga na bongisa kyonga cette fois-ci kaka na brosse wana mena ndenga sima nango po esala nga bien na ekusali la crayon nanga chocolat pour na nge ko clôturer ba lèvres nanga. Basalelaka ba couleur ba burgundy ba couleur moko ya ba mauve ba violet moko na ba lèvres et ça la vraiment bien ndé pe ba mipepezo kota surtout ming ba maquillage bien ming vraiment ba rouge ya ba mat yango mteza vraiment mikolo na ton quoi. Voilà na ko achever yango ce na crayon à lèvres au mutu na mona qui vraiment et ça la kinga bien. J'espère que vidéo izo ça la bien na Laetitia Stone, vidéo ça la bien na Maria Pedro, vidéo izo ça la bien na Gloria Bukasa, vidéo oyo izo sala bien na Suzy Pola. Alors buta la siko lèvres nanga na yaki kotia yango na Kiko Milano oyo numéro 402 oyo ezali en barange na bango ya sika ba rouge na bango ebimi na
na 2015 oyo nazwaki mpe occasion ya kosomba moko yango nayaki kosala boye. En plus naye kobakisa lip gloss oyo eza un lip gloss ezali brillant en lèvres oyo eza la LA Girl. Voilà, yango wana naye kotia po esala bien nalingi ete balèvre nanga eza trop sec parce que mipepepe ezobeta. Maman Marie Madeleine vraiment na kati ya ba Facebook wana bafani nanga onga nalingaka trop yango naopesa bino mbote, napesi mbote na Priscille ya Perle Rare yoka kombo oboya, napesi susu mbote vraiment mbote mingi eke na Sandrine Thiago botalaka ba première dame. Vidéo na zomona commentaire na oki kokosa na te même commentaire n'importe lesquels vraiment merci ekosala nga vraiment bien mingi botala vraiment ndenge na bimaki nalataki noir malgré ezalaki noir mais maquillage nanga ekasaki yango vraiment na ndenge moko ya bien. Botala vraiment attention. Voilà look ekomi okende na suka nabete collant nanga robe wana ya mokuse me natiaki collant. Voilà sac nanga basako mpe mikolo eza nango na fashion omoni siko lisu ndenge ya kobima na suka ebele te esali so mpe mabe te ndeni mais toujours na système ya bien. Maman Mbo Marie Ngundu na kati ya Facebook nanga ya première dame look napesi bino mbote Tita Tumba bozwa mbote yango wana. J'espère que vidéo oyo esali bino bien, j'espère que bozotika ba commentaire, j'espère que Christella Mata sepeli, j'espère que bino nyonso bozaya kosepela parce que première dame look aye mpona kolakisa bino inspiré bino mpe babiloko ya mikie. Cette petite vidéo titan tokutana la prochainement Nzambe apambola bino parce que balobi première dame look non lobate yo mo silisa sokoza vraiment landa ma vidéo nanga silisa phrase ngana lobi kaka première dame look. Attends un commentaire na yo kaposo yo yebi le reste était aux alawapi maman Nzambe apambola bino pona tokutana la prochainement balobi première dame look pona bao ba ebite bao batali vidéo nanga pour la première fois maman a commis star à papa. Donc voilà, à la prochaine.